Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, Bafa Nyoso Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter le Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. J'ai un mobile apesi sujet alobike abana kina mwasi na emoko mwasi wana azalaki na bolingo na ete. Donc souci à moi c'est ezalaki kaka mokili mona ye alati voile mokili mona ye bonsoir à Ladi Esobe phénomène fameux nom Ladi Esobe bonsoir notre artiste. Donc souci na ye ezalaki ke mokili mona ye alati voile ya pembe ngai souci na ngai ezalaka na bamona ngai alati voile oyo ya pembe mais azalaki amoureuse ya mobali wana te abandaki ne kolinga mobali wana te mais comme ye fallait kalata robe pembe ndenge etangama so pe ndenge ni je sais pas mwasi wana alataki robe wana po mokili monaki ye pa balaki asalisi mobali bato badepense ebele inutilement. Alors tant bazoswana na kati ya ndako malema nde ezalaka bokomoswana bavérité komobima nazalaka nanga kutu amoureuse na yo te. Donc nazalaka amoureuse kutu na yo te tout ça bona bodoko nabalaki kako mokili emona nabalaki. Donc sujet na tuto wana ngo lelo to débattre yango na nde tolingi toyeba est-ce que mariage eza obligatoire na vie ya motu ou soit kobala na motu sans pour autant ozala amoureuse na ye est-ce que eza normal to mekana koyeba peut-être moko yebisinga nanga te maman Soleil parce que na solaki na motu so a huis clos adi nanga te maman Soleil a petit verre à manger donc petit verre à manger biso olingaki no ye te ozali na amoureuse na ye te mais au fur et à mesure bofanda mo mpe eye donc nayebi te est-ce que eza normal a petit verre à manger par rapport ya bolingo na domaine na bolingo voilà nazoyamba mbala moko ya putu aza en ligne voilà nde bomesa sano tomona bakolekaka mingi na mama putu ozalaka na biso na ligne eli akotaka na forma na image na caméra c'est pour tout le monde nde tolobaka c'est pour tout le monde oyo alingi akota na biso na ligne asali 10 secondes na seka ya live na yo osali demo ndenge ndenge bino mpe donc nga na koleka banga liboso ya caméra te soni tout ça bona bo ozokoma kama mpe azokoma wana entretemps telefone na biso eza yango donc telefone na biso eza 0032 465 23 424 0032 5 23 24. Donc yango wana téléphone na biso ou soit bengi na téléphone eza na WhatsApp nango voilà na zone sa wifi voilà téléphone eza okobenga ngo par WhatsApp okobenga ngo normal naza pe na numéro ya France mais toujours na tikaka numéro France pe ezali na balopesa pe na numéro ya France o pe alinga benga na numéro normal à partir ya France abengi tomekana no koyeba tomekana no kosinga okoma bacommentaire okozwa pe terre kotanga bacommentaire tobenga na telefone toyoka parce que basujet tout topesa awa ekoinsidaka kaka eza na mutu moko mpe omona aza na biso ya ligne aviva yango eza na mutu mosusu aza quelque part aviva yango yango omonaka chaque bato lobaka topartageaka video topartage video
plaît, s'il vous plaît, vos bandatés, pardon. Vous êtes au côté vraiment, au côté kala pena boke la biso mawa. Et tout ça, besoin tous à l'aise. Là, pena tous à l'aise. Na mon ezan de kona biso na ebite de kona nga. Moi, na tanga kombo na o ezate, mais pour na mon cause à la mingi na ligne. Donc, sûrement on a ligne. Ce que l'on intervenir au bengi biso na 0032 465 23 34 24. Numéro na biso yango eza libre. Okotika na WhatsApp na yo oluki yango ekobima. Donc ce qui est compliqué yo okomeli nga message nga na koluka yo na appeler na nga yo sans problème. Donc olingi vraiment lelo ba appelle ekotate pour vous déranger vidéo na bisoté to solo la vraiment tout le monde na kala hein ça fait du bien tout le monde a ni lisusu lelo et bela ba buta olo tout suite. Voilà. Bonsoir à tout le monde Solange, bonsoir à Mimi Moana. Bolenge, bonsoir. Voilà, sans plus tarder, toi ya mbambala moko, Maman Poutou, bonsoir maman. Bonsoir, ya Sola. Bonsoir, à vous la parole. Bonsoir, na bande konyo sur la ligne. Soleil Landou, bonsoir, na moni mbote na yo. Céline de Tumba. Monique Matalatala dona pesio mbote place ozali. Kiski sombe na pesio pe mbote place ozali. Bande ko nyoso bazana lino nga na moni bangote na pe bino mbote na lingi bino mingi to umeli to zomona na te lelo to ye vraiment bo pesa biso temps to solo la parce que ma solo eza deux fois te. To c'est la pe ba réponse na bino. Voilà quand ndengo lobi wana Mama Poutou to umeli mingi to zomona na te. Lelo nzamba sali biso grâce to monani. Bonsoir à Michi Miel, bonsoir à toi ma copine Mimi Tizeze. Bonsoir à Guy et Fomi. Donc ndenge ka lobi wana to umeli tozo kota te to umeli vraiment lelo nzamba sali biso grâce to monani lisusu to kote lisusu. En tout cas bande ko ba koti tellement belé comme d'habitude tout koleka na ndenge ba kote laka et sali bien makasi. Mais Maman Poutou, avant de intervenir, parce que on l'a biso na nous, avant de intervenir, si je n'habite aux qui na ligne, na petit si je n'habite au qui en très bien, na éviter yo copine en koloba nini kona sujet wana. Bonsoir la Martini, bonsoir na sœur nanga la Luanda, sœur nanga ya Anyora na pesi mbote place vous allez ba bisou belé ya Anyora e Kaumba na pesi mbote sœur nanga ba bisou belé. Si je vois les qui m'a cassé, binga le na lingi bana répondre na bana ba réponse à Batou comme ça c'est na qui ba réponse à Batou après ngai na ko répondre mais na ko lobaka mukie na bando ka Batou nde ba oloba ça ba pesi ba réponse à bando yo ka bango voilà to bando tikela bango tanto yo ka bango en attendant biso to banda déjà bonsoir à Bosco Boblé bonsoir voilà tozo yo ka Maman Poutou. Si j'ai eu, ils ont vraiment ma casse mingi, vraiment, ils ont ma très makasi. Donc, Nadia Rebecca, bonsoir. Nadia Rebecca, Bissowana. Voilà. Donc, ils ont ma casse, moko na on a tenu au bandandé dit na c'est la wapi. Vraiment, ils ont ma casse. Ils ont vraiment ma casse. Donc, il y a solo. Basi mususu biso toyebi basi mususu babalaka azobala lobi rêve na ye eza il faut alata robe ya pembe pona ye soko alati robe ya pembe donc esili makambo ya bien eza te makambo ya bien eza kaka alata robe ya pembe. Ok ozobosana ke dépense oyo ozosalisa moninga mobali atoki parce que so mobali akomi so na niveau ya mariage se kalingi yo siko oza na aventure olingi no ye te olobi ke na lingi kaka ba mona ngana lati robe ya pembe. Bonsoir Matini, bonsoir Nandimi, ya lola yeyo. Bonsoir vraiment je vous love. Donc sepeli on la ta robe mais muninga zo sala dépense. To yebi misala poto ndenge zali, misala poto. Yebi combien ba sali ndenge zali. Il faut voir traiteur. Soko ata ozu traiteur to pesi ba mama balamba. Ba mama batoki balambi bayebi ke toso kende libala toko sepela po bato bavanda parce que tant bato babala naka eza po bovanda eza po bokabona te yo
olingi noka abala biso roba pembe mpo lobi otikala yo mobali eza malamu te na bandeko na biso bazosala bamakambo wana nga mpe nayebi bamosusu mpe basala bongo nayebi donc alati ne robe mpo bamone kaka ke alataki robe ya pembe me lobi aza susu na libala te wi tolobi te ke bango nyonso tu mosusu mpe kokolata no robe ya pembe me ntango okomi na ndako na mobali esika moko omona makambo yango ole mosusu ozwa komona libanda omona yango lisusu te oyo motema makasi te abomi ne libala me mingi lelo nga nazoyebisa oke mingi lelo eza kaka ke balata robe ya pembe donc alati ne robe mpo bamone kaka ke alataki robe lobi oyoka libala ekufi akini na posa mobali wana te me na ntango mobali wana aza na posa aza na mwasi na ndako yo osali ye bongo okasi ntango osali ye bongo nzambe asepeli te parce que wana ezalaka ke tokokisi mokano ya nzambe siko yo ntango olataki robe wana estce okokisaki mokano ya nzambe to okokisaki mokano ya satan mpo okende ka bamona ke akotaki abimi na ye eza na sens te donc mpona ngai na suki nano wana toyoka na bareponse na ya bato mosusu sikoyo mama putu kolata robe yango ya pembe esalaka nini na vi ya motu robe ya pembe ngai nayebi ke libala vraiment ezalaka mpenza libala ezalaka mpenza mariage vrai mariage ezali mariage coutumier vrai mariage bafamille bakutani bango nyonso mibale babalani siko ntango toyaka liboso ya nzambe parce que toye kohonore nzambe tokokisi mpe mokano ya nzambe donc toye kosepela liboso ya bato ya nzambe liboso mpe ya lingomba tokokisi mokano so bapamboli biso mpo tokende na ndako tobanda soki babota te tobandi kobota soki babota tozobokola bana biso ezalaka bien mais oyo toomona lelo ozomona neti mobali azomipesa na sa motema mwasi azomipesa na ye te azosala semblant na miso ya bato comme si kalingi mobali wana bazolinga akomisa kaka na position alinga akomisa ye ntango azali badepense wana bala répondre na yambana bango bata répondre toyoka bango ok toyamba mama babi allô bonsoir mama babi bonsoir Picho Bongoso na profité direct allô bonsoir mama babi Jolie alors bonsoir soleil bonsoir pour tout tozoyoka yo très bien bon nayebi te soki bozoyoka ye oui tozoyoka yo allô oui maman tozoyoka yo très bien ok ça va en tout cas la question bonsoir ma soleil bonsoir maman babi na biso à vous la parole en tout cas bonsoir bonsoir soleil na ndongwana biso yalola na ndimio nde bolobi opesaka nde ndeko na nga toloba mpe sar na nga kutu yalola ndenge otoloba awa en tout cas libala alors oui tozoyoka yo mama toyoka yo libala eza eloko ya kosakana nango te ezosala nango te surtout biso bato biso bamama na biso te moka te bamama na biso bakoti biso bato tokota moyo mama toza dans les 40 quelque dans les 50 déjà na bato ba 30 wana oke surtout nosaka kota bato ya pasi parce que bazokola te na mitu na bango basi ebele bazokola te na mitu yango bakomi kokola bango na basele bakomi kokomana oyo apeli libila akomi libila parce que biso bazoki te kosala te libala eza eloko moko eza obligatoire parce que nzambe asali mposa mobali mpo basali mpo babalaka eza eloko parce que nzambe moto atali nzambe ebalaka
Parce que soki kozala baconcurrence na bino outilize mwana mobali ya bato abimisa bambongo na ye po asala plaisir katomona po ebali obengisi bato bomoye basai na mwana mwana bato osala ya makambo juste mpe yo moko mpe mwasi yango wana mpe pesi mwa mbongo ke bambongo baosala ota mosu baprojet mosu na bazili na bino privé ke mobalani na bino mpe oza kobekisango kaka tomona mpendake estce motuna bango bato basalaka makambo wana estce motuna bango osalaka baage wana osala mpena voiture moko mpena monene devant bato obino moko omoko na bino yebiki nde naza nasala nasala manaka estce wana mpena za mutamuki estce wana wana za mutamuki Avant tout ça, est-ce que l'IBA les a obligatoires na vie à moto? l'IBA les a obligatoires, obligatoire na vie à moto. Parce que l'IBA la moto fait l'IBA les a nzambe. Nzambe c'est une nation de pas pas ça. Non pas là. OK. Nzambe c'est une place pas pour se nzambe pas là. Nzambe le but de tout ce qui va bien matcha sur la zone à cette nzambe c'est que c'est pas là. Ça déjà peut-être il y a un lobby qui est obligatoire. Il y a un bateau sous la monique ah bon peut-être un mobile ou te manezo lingazo monate. Si kaka na lingata oyo na lingana ngate po mokili mona kina balaki po na kokisaka ka nini comment na kokisaka ka na ebite so to benga ngoni nyango donc na kokisaka na kokisaka mokana na nzambe voilà na kokisaka mokana na nzambe ngo mokili mona ngaka kina bali mena motema na yo oza na yo na bolingo mobali yango te. Mais sikoyo biso toyebi te ke ye na motema alingi te toyebi yango te biso toyela biso feti tomoni ke libala mutu bato babala li toye feti mais toyebi te ke na motema na ye azobala alingi na mobali yango te abali ka bwala ta roba pembe parce que bamisu bazobala mpona koprouve bato bamisu azobala mpo bamoni ke abali balingi na libala te. Kasi ala na bisa ta to ya na set. Aske bisa to ya ba ko so ko sin za beta ko sin za beta bisa to ya ba te. So ni ya na wote na ko yin ko so za beta se ya ko so le ne ko te. Ko ko si so za beta ko parce que c'est le pas fa so na garantie. Na bisa ya ko na ba ko ti te. Na bisa ya me comité parce que ko si na yo et puis il y a c'est là je me dis que on va pas nengo ya na pena ko comment on va ça avancer et là est-ce que ça là
akotikala abozwa mobali oyo motema na ye elingi te parce que asalika mpona nkombo na ye ben sikoyo eza bato moto akokosala yango na raison nini mama wana mobali nanga tosali mariage toboti mabe kasi toboti na biso mobali na biso tosali mariage epuis mariage na biso Merci, Manatan. na catholique sans la devenir biso tobala na biso ya conseil wana bakamarade mpe baye batemo baye bapare na biso mpe baye ya mariage ka ndenge basala mariage ya catholique kosali mariage tokete bami bakoto toke na biso tone na biso na bamibala esetu kesi biso nzamoni olake tobalani mpo na solo oyo bato bakoma kosala nasala apoye nasala boye mokili bamonala information bakoaosala zero oyo bakomona na apotana bakomona bakona basali mariage basikusu tosopoti bana avamana Bonsoir François Chimanga, bonsoir. Bonsoir Papa Miguel de la Foi, bonsoir Papi Malcolm, bonsoir. Mama Poutou, Mama Babi, eloko nini ekokosala mwasi akoma ntina point wana alors eloko nini ekokopousse liye eloko nini ekopesa ye idée asala mariage oyo ezake mariage yango azolinga nde mobala yango te masali eloko nini ekokopesa motu idée ya bongo baku akutana nango mosusu azali wana peut-être aokokabwana mobali oyo yeta mosusu alingaki mingi baboli na mobali yango ka mosusu eposa mobali wana babolana eza kaka alors mobali wana mpona ke abali mwasi mosusu alors ya lebino tikaka na sika wana bazosapeka mobali yango motema oyo elingi te neti mobali oyo yango akokabwana ye oyo naza na ye matoki nalingi na ngai te alors donc azopropose na libala netimaka mpona projet mobali oyo tokokabwana ye bamosusu mpe baza wana ata mosusu bakamarade nde baosala mariage bazobala ye azobala te alors ntango akuta na kutu moko ta mosusu ya na ye te mais ta motu anga propose ta mosusu motu wana propose libala te ta mosusu moko bakoma propose libala wana balana kaka po tosala mariage omote camarade nanga marie jeanne omote camarade nanga pato abalaki omote camarade nanga sole abalaki omote akomuta akokokesa mobali aosala mbongo te bazokesa ye kaka po abalaka po bato bamona ta mosusu maa batopu bakoki ta mosusu ezwangaki te bakokokende kobeta motu basi bakumateka po nyonso tinganga ye kaka bala yo asala fete asala boye asala boye menzoka nde elingi na obeye te ozomona donc bamosusu bazosalela je sais pas comme tu vas passer la veille à comme ça ça va pas dans quartier comme ça je sais pas comment on peut là c'est qui sont la personne qui faut faire la peut être
C'est ça. Ah là là. Ben, nayebi sikoyo. Oh, en tout cas. Donc, nous sommes là pour que mon kilé mon accueille pas balle. Ah là là. Je suis désolée. Mais balobi. Babi, balobi appétit à manger. Malem au fur et à mesure que tout le monde a bolingwe bado bachama malem bes. Parce que yango o siko to lobela o ya mingi ya bato bazaki azuba ke na motema ke mobali o penza yete mais mokili mona ka kenga na lati voilà pembe na la ni voile Uge batu mingi pe mingi musu ezalaka uswati mingi musu ezalaka teke mingi ndenge olobi ke musu ezalaka non autoka bwana mobali bon ponga na trouver mobali oyo akomona ifo na lakisa ye ifo na bala mais na motema nazoba ke mobali oyo nazobala oyo donc ye te quoi mais atrouver ka mobali oyo azalaki na ye. Voilà, voilà maman Babi. Oui, maman Babi.
Babi. Babi. Babi. D'accord, merci maman. Donc comme ça, tu as en ligne, comme un peu maman pour toi linga loba. Moi pour toi linga lingi à répondre aussi quoi ou bien Azela na bisi à répondre. Azela na bisi à répondre. J'ai une question maman pour toi. Ozo kaete. Ma pour toi loba na mekana loba to ka so ma bada zoka. Nalobi si je o mse tozo lobela na minute oyo. Toyebi ke nzambe amonaka nyonso. Nzambe na lola amonaka nyonso. Amonaka nyonso. Tozelaka kaka te ke nzambe amonaka nyonso tozosala mabe po nzambe amonaka nyonso. Te. Soki omoni kolingi mutu wana te, tika kosala te pona kosala po mokili mono ke obali. Parce que libala tozobala po te lobi to kabwana. Libala tozobala po to vanda pona libela. Yo kosala te ke po batu kosala te ke batu bamona biso ou bien tozela parce que nzambe azomona te nzambe azomona biso parce que amona kata fourmi na libanga na mulili azomona fourmi ayebi suki ya mutu na biso donc nzambe abosani eloko moko te lelo tobosana pe balangage wana yake nzambe azomona entre temps yo ozosala mabe po tozela ti mokolo nzambe akomona pe so punition. Entre temps, tout ça, ça va te dépense. To sombi bilamba, to salisi suki, oluki sapatu, oluki sac, oluki lokalitoyi, poto la fête moko boyeke, lobi bozana binote. C'est pas bien. To zela ka nzambe, non? To zela ka nzambe. C'est tout ça qu'on a poto au moins na malili, boke na malili na bino bonyo, na malili. Bolo, on t'a na voiture te faut netinga. Na benga taxi fo me manga na fête na ke na fête donc na memi na futi na fête tant na ke na kozonga na fona luka taxi susu pona zonga o salisi bato ba dépense o tolingi pe kolata biloko ya moins cher te il faut que luka sac ya bien o luka sapato ya bien o luka lokalito ya bien o luka montre ya bien po ozala bien o sepelisa pe muninga na fête or que yo to sala no ozo sano ba délire na yo. Donc tu es carapo, tout le monde a candé, tout le monde a bilongo, tout le monde a raté après le bocabon na bino. Et ça n'a sens te. Mobali ba botaye na maman na bangwa mona passi. Je peux moi aussi. Ba botaye maman ne peut pas mona passi. Et ça bien te konyo ko la rabatu. Ça c'est la invité. Ça ici n'a pas invité. Donc parce que ton revoyage, on dit que bon. En plus, on dit qu'il y a des mariages. Donc mariage, on a il faut un robe, faut le catalan, faut bon sasuki, faut ça la manzaka, ça la dépense. D'accord, merci Ming Maman Babi, on est ensemble, hein, comme ça, toi, tu as la bande de complices va intervenir. Voilà, merci, on est ensemble. Hein. Bandeko Bele, ba autokota mbote, bonsoir, na bandeko ebele, on a automone, na wala koti tel me bele bolimbisanga. Maman Yvette, namoni yo, namoni Safishira, namoni Nani, namoni François Timanga, namoni Donali Landou, namoni Lito Francis, en tout cas, namoni batebele, bakoti, namoni Succès Kasongo. N'habité, hein. Donc, si j'ai l'habitude, namoni maman Mimi à l'obis, si j'ai quitté au Koba maman, namoni pe maman Moussou, maman la Moussou pas qui si j'ai malamu. Vraiment, bah, si j'ai très important, n'engé to lobaka. Pour ma cambo tozo loba awa et salamaka et benes. Kotolito yeba, pourquoi il fait salamaka? Pourquoi il faut bala namu oyo? Obi que oza na yo na amour na été, oza amoureuse na été. Pourquoi ozo banga nini âge? Comme il y a un peu de comprendre, maman, pour tout, on ne sait jamais.
N'habitez pas il faut aider biso to comprendre libala ezani libala et la kisini parce que je sais pas est-ce que obali kaka age mtezo bangisa yo yango ozosala ke na bala mbang parce que age ezokende mais bato mosusu komona mpe aza mpe age te mosusu azali mpe kaka jeune mais asali yango mpo mokili emona mokili bamona nga na balaki mokili bamona nga nalati robe wana mokili ya otoki to comprendre vraiment bien eloko nini ekozala mwasi epousse mwasi ti na point wana donc nayebi te eza mpe soleil eza likambo ya age te soleil eza likambo ya age te omoni na age tolobiki age bamama mikolo bazobala eza likambo ya age te na libala kutu linga mpe okoma na maturité nde obali pour comprendre qu'est-ce que libala ozomona faut koma na maturité bana misusu mpe babala baleki bamikolo na mayele bana mike babali azovanda libala na ye okokasa neti aza mokolo azosupporte mwasi na ye très bien nga aza na mwana nga liboso mwana nga mibale aza na mwasi na ndako ana mwasi na ndako voilà bana mama putu alongwe aozonga donc voilà sujet toujours toujours ya mwana Marlo James na monaki pe yo bonsoir na yo pe lokola en tout cas bo intervenir bo benga biso ndoi soleil landu bo benga téléphone na biso eza ya wana eza 0032 465 23 34 24 donc bo benga biso ebele ya kutu na ebite qu'est-ce qui se passe qu'on n'a pas na yo parce que ozo bouger téléphone kobenga kaka kobenga leki nanga kobenga kaka bazobenga kobenga nazobwakisa bango me baobenga kaka Manhattan Martini alobi libala il faut motema elinga sinon divorce donc nayebi te motema il faut linga sinon divorce nayebi te yo mama plutôt kokoloba nini continue na yo oui aza mpe na raison ya koloba bongo ke motema pardon libala il faut motema elinga sinon divorce oui libala ka yango tozoloba ti eloko ye alobi yango biso tozoloba donc il faut motema olinga mobali parce que tozolobela na mibali te po mibali mbanga kobala biso tozolobela ka basi mo bayaka aventure na libala donc azali na posa libala te mais azoya po aya kosalisa mwana mobali ya bato dépense asali dépense après abali ye soki akuti na babien na ye abali bakiti na babien comme ntango akomona ke babalani na makambo nyonso basangisi makambo nyonso akoma olukela mwana mobali wana bindondo po bakabola biloko na katikati so basali divorce eza mabe eza bien te tozokende wapi eloba bokechu peuple ya ndenge nini tina mabala tozosala kaka mabe peuple ya ndenge nini tozosala kaka mabe tina mabala donc soki omoni kokoki te kobala te po osepelisa bato ke na bali kobala te vanda mukolo nzambe akotindela oyo yo olingaka kolati oko bapembe azali akoya kovanda te mpona kobala te parce que po bamono kake na bali mais entre temps olingi mwana mobali ya bato te c'est pas bien bamisusu batinda mibali badefa bambongo na babanke bake badefi mbongo na banke basali libala melobi ekufi mwana bato akoma ofuta nyongo eza bien te ntango ozokutana na mabe eske ozokutana mabe na nzela apisi problème ezake oyebi ke ezalaka na esengo moko boye ozobala na mobali moko oyebi ke olingake mingi na motema no olingake tellement bino bale kolinganaka makasi oyebi ke esalaka esengo plus ebongisaka su na fete koleka su parce que avandaka mpe na kati ya motema yeyo nde soki olei tobalai na yoyebi ke esengo ezalaka makasi koleka je sais pas ke ozoyeba ke non oyo ndenge eza boyeaka malgrenga ezalaka elengi vraiment obokokomona bozobina tout eza na harmonie tout eza na harmonie bozoseka na harmonie bozobina na harmonie sentiment eza na harmonie tout ça ezoleka bien parce que bolingani mais soki ezaka ke tobala po nasepelisa kaka bato po bato bamona nka na bali obanda ya moko so mbala nazosimba yo olongola liboko lokola président ya États-Unis nde mwasi naza kolongola loboko da osepela nete ozo comprendre asimbe bo alingi ta simba bo alingi te ozo comprendre réfléchir na miso ba c'est pas bien eza bien te pourquoi ko bala libala po o sepe o mi sepelisa o leo ya po sepelisa bato mais yo zo ya po o mi sepelisa parce que là tu roba pembe ça fait quoi
libala eza libala ya coutume esalamaka liboso yango na vraiment libala si kozosala badepense wana ozopense même pas ke ntango nakoma na kati ya ndako na banda kosenga papa apesange eloko boye apesange eloko boye mais entre temps soko tie baniongo ntango aopeso te okoma obotela bacompréhension c'est pas bien eza bien te so toke na bonzambe libala eza esengo na miso ya bato mutu nyonso to asuetaka ke po abala mutu nyonso asuetaka fo aza na mobali aza na mwasi na ndako sikofozwa bolingo oyo ya yo oyo ozolinga okende kolinga mutu teke oyo ozolinga ete oke kolinga ye po omisepelisa ka bato bamona yo non c'est pas comme ça yango mabala ezokufa ezosimba te ezokufa parce que ntango okoma na ndako yo obulelaki ke mutu wana nde na omona ye po eza bamisusu balinga mibali ayebi na ye nzoto na ye te ntango sikoyo okende komona nzoto wana ebaise yo nzoto yo olingaka te ebaise yo komi problème na ndako ozomona olingaki na motema te okomona mpe nzoto mpe yango mpe te ekomi problème tosalaka basentiment wana te epuis ntango toza na ntango ya basentiment te toza na ntango ke mutu il faut ayeba na vie ke nalingi nini nangi nasala nini mpo sala nge eza nini ozomona eza kuta likambo ya age te parce que soki age nga mpe nakozwa mobali ya age na nga kobalanga lobi koya mariage na nga nazwi mobali ya age na ngai abalinga oyo alingi nga modele nazali oyo alingi nga na mabe na nga oyo alingi nga na makambo nyonso tonga naza yango alingi nga abalinga mpe mokili mpe ekamwe parce que aza akutani na oyo ye alingi nga mpe nalingi ye donc nakokobala kaka mpo nasala plaisir na bato te quand même mpo lobi mobala batake mona mpasi na ndako non soki bongo metisi tobala kala soki eza kaka mpona libala kaka mpona plaisir mais tosi tobala kala bato mpe baye mpe mariage nasepeli nanga mpe na libala yango te lobi nakangi bisaka nazongi nanga Belgique ozomona c'est pas bien eza bien te il faut totika eloko wana bana mibale bazosouffrir trop baomona mpasi mingi parce que ntango ye aye kobala oseka ye na motema nde mobimba aye kobala basi mpe botika kotindaka balanga ye nana akomi na posa kobala yo te balanga yango bazotinda biso tosala misala mpo tobalana mpo oyo opesa sizela ntango ekoka bakobala yo bakobala ye asizela bakobala ye eza kaka balanga sikoyo moto aza ne prête akobala yo te ntango akobala olobi ekomi baproblème ozomona mpasi eza kaka balanga ozomibimisa lokolo ozo etula tika soki oyebise une fois tokobalana te okoyoka réponse na ye ekoma nzembo te na ndako ekoma azongi balanga akei balanga abimi ozobalanga te ozwinga ofele ozosala nini c'est pas bien eza bien te atuka naseka nano sikoyo kobala yango ezalaka nde mwasi nde moto asengaka obongo oyebi yango te abo abo misu bakotelanga banyongo na babanke abo oui bazokota banyongo na babanke mpo babalana kaka basala kaka mariage misusu baza ebele baza bongo ake kozwa kuna mpo momone kaka abali nzoko ye moko asali mama na dépense ole mobali asalile badépense ebele ye moko asali tala dépense ebongo kobina kasi bayebi ya kobala mpenza ya bien c'est pas bien eza bien te okongi na ndako bakopesa valeur te il faut ozela mobala bala lokola papa Miguel wana kobina oyo kobina okasi mpe babali vraiment ya solo ok ye moko moto asali dépense koleka nga na mona libala bongo neti nga nako jamais kutu nakosala ngo jamais nga nayebi ke kobala ndenge eza wana eza ke mobali nde moto abandaka makambo wana non ke nonga nasinabala est ce que yo ndimi obalanga mais sikoyo ndeni yo mwasi moto okobanda kotia pression obalanga bala est ce que eza na sens wana nyonso mpo baprouve bato ke babalani il faut baprouve biso ke tobalani tosali boye wana kutu soki osalaki yango bongo mpa nanga kutu koderange nango nga te parce que ozosala eloko oyo ekokisi mokano na nzambe te ozomisala plaisir ya yo moko osali dépense okoma ozonga na ndako okoma oregrete badépense oyo osali okoma oregrete tosalaka totikaka ntango ya nzambe totikaka nzambe apesa mposa na mitema na biso zala na bizaleli oyo okopuse mobali abala yo mobali abalaka biso na bizaleli na biso mwasi asalaka mobali abala ye na bizaleli na ye ntango mobali azomona ke bizaleli no eza bien mwasi oyo azotosanga parce que kotosa ebandaka nano na libanda nde bozobanda amonake mwasi azotosanga okomemango ntina ndako
omemi yango ntina ndako mobali azomona ke mwasi na ngai yaka so nabengi ye boye arépondaka nga boye azalaka na nga boye mobali na ngai azalaka bien na nga boye okomona kobala yo il faut kopesa posa mobali abala yo il faut kopesa posa na mobali alinga yo il faut kopesa posa wana to mitika loko tozomikaba loko bitula basi badulaka te soki basi badula bakokokendaka na bagare du nord te bakokolukaka basi oyo batelemaka na nzela te mpona kolakisa ke totulaka te ata bapede batondi mboka biso basi toza na ntina ka liboso ya mibali toza lokola bapede te defo tomipesa valeur wana topesa mpe mibali na biso bavaleur wana e ozala bien topesa bango bavaleur ya kosalisa mutu dépense osalisi mutu dépense apres lobi eza su yango te lobi eza su ye te aza mwana batu mbongo wana na miniti wana akokaki mpe kotindela bandeko na ye bazali akoki mpe kobengisa mutu moko na poto aye me yo osalisi ye dépense ya ezanga ntina mpo lobi oboya ye estce ozokanisa nini na mutu na yo eza malamu te il faut topesaka mobali posa abala mobali fo ozalaka na posa ye moko abandela oso natiki ye mutu mosu akorécupere ye donc opena aza mwasi na nga fo nazwa ye ocomprendre il faut topesaka posa wana merci Blaise Mapuya vraiment merci beaucoup donc il faut topesaka posa na mibali na biso na bacaractère na biso soki ozalaki mutu abitumba odose penza olobi non yanga esili parce que na posa soki ozalaki komenase papa na balabala amoni penza ke changement ekoti soki ozalaki mpe na zwa oyo balaka mal placé amoni kochange parce que mobali mpe aza lokola mwana ndeke soki osimbi ye makasi soki ofini ye akufi soki otiki ye apumbwe donc faut kobatela ye malamu mobali mpe faut kobatela ye mobali aza na posa mwasi baza na posa mobali mais pourquoi koya na lokuta na kati eza bien te koya na lokuta papa Miguel benga na biso yo moto na nzambe omeka na koexplike to tozela peine nao benga na biso en tout cas vraiment tozopusana malembe oyo ezalaki vraiment sujet na chose très très important na oyo kela moni batebele bazosala baréaction na bango ça c'est vrai parce que libala ya bien esengaka kaka bolingana vraiment na motema moko bolingana na motema moko après ntango bozobalana ezosala esengo ezopesa esengo na bato bayaki parce que soki bosali ke bozobalana kaka po yo moko misepelisa oyo misepelisa po mokili mona nga na balaki la ozosala ça sert à rien yango ndenge mama babi alobaki tout à l'heure awa ozokosa motu te ozokosa nzambe tomoni ozokosa nzambe donc ti ofandi wana osalisi perte na bato bayaki mariage osalisi bango perte parce que eza na bato mosusu baza na avant ya fête soki eloko asika eza te aoya te alukaka te robo na sepe nango te veste neti bablaise bapuya boye alingaka lata ne bien il faut que luka mwa basmoking ne ya kitoko ya tout ça abi ke fo na beta pièce mpo na ye mariage wana mais or mariage yango yo oyebi ke ozosaka no na bato et puis osalisi bato badépense voilà mariage mosusu eza na nini ok papa Miguel aza na mosala opese bango ebele merci beaucoup voilà donc oh maman Miguel mtaza na ligne maman Miguel maman Miguel bonsoir maman Miguel vraiment donc c'est ça quoi oui toyebi ke ozali mwasi na ye yango tolobi mwasi ya papa Miguel bonsoir mwasi ya papa Miguel yango tobengi yo mama Miguel sikoyo mwasi ya papa Miguel ça c'est bien Nadia Rebecca lobi mobali pe il faut abattre la mwasi na ye Nadia Rebecca oui mobali faut abattre la mwasi na ye wana eza c'est je sais pas c'est obligatoire wana pe ezali normal eza obligatoire oui mais lelo toyaki mingi na bamama tozalaki mingi na bamama eza na bato bama misusu oyo bazalaki parce que bapapa mpe toyepa na bango il faut batela mwasi oui bango mpe atuka ya bango kutukuta erataka te tokoyela mpe bango lelo ezalaki plus bamama oyo azalaki no nabala kaka po mokili emonake na bali me mobali yango oyo ezolobaka neti ke no papa yango olingaka no ye na motema no te omoni donc eza baka oyo esalami eyebi tosalama nde bapesi biso sujet oyo todevelope yango lelo tomeka
tia ba commentaire nango donc ozobala mais na motema nozobakia bala ngo lingaka no yete mais obali kaka po mokide mona na balaki donc Nadia azobala parce que biso tomona kete Nadia Rebecca abali or mobala ngo olingi ozobala no olingaka no yete ozobala peut-être ozoprouver soit la camarade soit mutu moko boye soit bambanda ya soit bambanda ke bambanda bazalaki bomoni ngam na bali esikoyo mais na motema oza na yo vraiment na besoin mobali wana te donc voilà problème yango wana problème na biso yango wana donc yango tozopusa na malem vers la fin ya sujet na biso ya lelo ezalaki bongo mardi donc ya tellement ezwi mikolo bino mo bomonaki lelo tokotaki en tout cas nzambe asali biso grâce tozongeli vraiment baprogramme na biso très bien tozongeli mpena baprogramme na biso très bien bonsoir à Sene Liongo bonsoir à Ino Sene voilà Sandra Kenga lobi ya solo mama Luba ça c'est vrai tozomona yango ebele ezosalama ebele alors il faut tomeka pour éviter le comment bon so moni ke on a besoin en plus c'est pas problème ça hein moi pour tout problème ça souvenir pourquoi ça na bino pe ata fiançailles bon ce que li ata wana tu ko bi que non oui ata so ki na nyango na lingi bien prouver mutu suka ata na fiançailles olobe nga mutu pi na ba dépense belé pour rien parce que biki nga na olinga na nga mobali o teme nazo ndima makamu na ye mpona prouver un tel alors pour prouver un tel wana alors soki sa ye ataka na ebandeli wana mais non okomisi eti musika eza malamu te voilà parce que bonsoir Aline Osene scénario bonsoir ayoka sango ke voile latami tout ça bona mena motema olingi mutaba tute eza masumu moko ya pamba masumu déjà tobeti déjà une heure déjà plus alors n'habite ma pour tout moi liloba mosusu ya suka yo kokoloba po to clôturer na biso na journée na biso lelo voilà mascara ya mascarade donc ngana koloba tosi tolobi déjà mingi ngana koloba eloko ngana koloba kaka ke basi tomeka ko changer lelo eza ba mama bolimbisa biso lelo eza vraiment sujet ya biso basi donc eza pona mibali te eza makambo biso tosalaka tozoloba ngo parce mibali yango erataka pe te ya mibali erataka te toshofaka bango pe mais lelo toyeli bango ba toshofaka bango makasi pe lelo yango pe toshofe bamama parce que biso bamama toza pe na babuzoba ebele soki oza na posa libala linga olinga mobali na yo oyo moni ozosepela na ye oza na posa bokoma na libala donc linga mobali na parce que tango bokobala na ozala l'aise oza na posa te ke oboma ili ebona kobala te po omisepelisa bala po ozokende libela okozonga lisusu te nde bamama baza koloba mo ndenge obali ndenge okei place no lisusu eza awa te donc tango obali okoza teke parce que oza na ndako na poto babali oke pa mobali mpo oza na ndako na poto ozonga na ndako wana te kende libela bota bana bosala makambo na bino nyonso tu na mobali na yo voilà supporter tout babi l'amour supporte tout il faut supporter tout il faut supporter eloko kaka okolimbisa mobali te soki okangi ye na mwasi na ekobo nde okoki kolimbisa ye te mais soki mpe asengi pardon okolimbisa kaka soki bolingo ezali donc tozala batu na mitema na biso tozala batu tozala mitema minene ya bomama ya koyeba ketanga na olinga mwana mobali ya batu soki alobi na ngaki azobala nga nalinga ye mpo na motema moko yo kolinga te paske polata roba pembe esalaka eloko te voilà yango mama ya biso alobi ya mariage eza robe te oui roba pembe esalaka eloko te
soko komi na libala tika kolobaka mabe tika kofingaka mobali na balabala tika kobundisaka mobali na balabala tika bilobaloba secret ya ndako bato basi bayebi yango partout ndenge mobali no azali soki aza crayon soki aza biki bato tu bayebi eza mabe eza bien te moto akokozala crayon akozala biki me ekomeli ekeseni muta kokoza lebe soki ndenge ne ekomeli ekeseni alors tozala bato oyo toyebi ke tozo petit nanga Girbo na France na pesi mboto koti na retard tokomoke na suka bisous je t'aime chérie donc eza mabe penza eza mabe eza bien te tozala bato tozala mitema oyo ya koyeba ke tozo supportane biso nyonso tu ndenge bato balobaka soko ozofinga mobali na balabala ozomifinga yo moko soko ofingi mobali noke na balabala aza salite yo moko oza salite parce que moi azalaka wana mpo soko amoi mobali na salite po abongisa nabalaki nanga kaka mpona plaisir ezosala ezopuse bato to bandomona lobi bato bazobomana basi na mibali yango bakomi bomana babilo moka bongo voilà bato ntina point wana nauti kutu kokutana na mwana na nauti kokutana na mwana nga moko ya mobali awa ayebisi namuni na yembie na muna okala boni mama na ndako bokomi na bana kombo to komi na ba mbali kutu tokabwana na buto azolinga azozokisanga bapota alakisinga bapota ngabi koma mwasi no namona ka kalme wana nde bozalaki abi ngakuta changa mbeli na butu ba mama tozawa papa ache mama mbeli kuna mama ache papa mbeli tozokende wapi ba mama na biso ba mama na bino na bano ya biso ba mama na bino tocha ba mbeli te ya ba discussion ba bitumba mibali mso azaka makasi na faux papier obeti ye ezaka kutu teke olinga ko beta ye a makasi te donc tanga yeli yo bokundi obeti pe na faux pas alors il faut que zala ke noko na biso oyo tolobaka nde balobaka ke il faut que balole mo 7 fois pona kopesa mobali no réponse oyebi ke réponse onga na opesa eza malamu to eza mabe soki omoni ke mobali no azomemona ndenge mabe luka ndeko oyo azalaka malamu oyo omoni ke akokopesa conseil ya bien luka ye koluka te bango bazalaka boma kaka okoboma okokende wapi yo sozi ya yo moko ozabi na moperso mpenza ya yo sikoyo okoboma mpo okende wapi entre temps bato baza libanda bazoluka bazala mpe na mutu na ye mpe na ndako yo ozoluka koboma mpo okende wapi obandela suvi ya zero ezalaka te topesa respect tobala mpona baplaisir te tobala mpona kolakisa bato teke na bali mais tobala mpo tovanda soki ozokende mpo olata robe ka bato bamona yo mokomisi olata robe wana eziki yo mama oza na makanisi na minute tokoloba boye soki oza na makanisi wana ke oza na posa olata robe mpo bamona yo soki okeye olati robe wana ekozika to place bazorepasse robe wana eziki bazikisi yango okolata yango te soki ozoki esasa mobala bato dépense ya pamba okolata robe wana te okolata robe wana te robe wana ekozika vraiment ekozika parce que mobali wana akosala dépense te mpo yo lobi ozokota mpo boya ye alati so robe mpo lobi boya ye te ou bien na place mosusu okobenda mpenza babendi yo mpenza robe yango ekatani mpenza okoti te ou bien place okendaki kolatela robe yango to na hotel epuis bazwaka hotel mpe bakenda bamiel mpenza yo moko mpe bakendaka mpe mona bazweli hotel ya kitoko basoyo motema mabe omona baa bazweli mpenza hotel ya bien bavoyage mpe bake mosika nzoka nde azaka na lokuta c'est pas bien eza bien te tozoloba te mpo tosala bino plaisir tozoba kuna plaisir mpona boke mosika mobala bato asali dépense boke mosika nzoka nde ozobala wana mpe voyage yango ezala kitoko te mama lidembe yango nde nini wana na moto ozolinga no te na motema ezala kitoko te laya mobali ya bato ayebi te azomona kaka kei ye aza na mission na ye yo moko mwasi do ozala lese te bato wana baka makasi esola chéri tokokeli nde miel oui mais na motema ozobake pardon soleil bato wana baka makasi soleil bato wana baka makasi soki azokosa baka makasi sentiment bazalaka nango yo mtozalaka na sentiment ya bia ya normal okosa so bazokosa okondima kutu te azoya koboma yo bato wana yo mona te bato totalaka filme te mutu aoboma osekisa yo omona yango te mutu azoboma osekisa yo balokuta bajida
bajida penza c'est pas bien bamama bajida botika soki oza na bulu wana yebaka epai okolatela robe na yo okozole mosusu accident kuna pongi ekangi yo na hotel wana pongi ekangi na hotel olali bato bake na fete surtuki deja bato basi batondeli na sale mobali abimi yo ozoya te botika lokuta botika kokosa eza mabe soki ile mosusu mpe mokili eza kutu te ke mokili eza kutu te ke bato nyonso bazaka basa mabala non na bible mpe basa ndumba mpe bazala na bango mwana nanga dido na France napesi yo mbote place ozali donc en tout cas vraiment eza kutu te ke soki obali neti mwana nanga dido auta olanda abali aza na ligne abala avandi na libala na ye azosupporte tout azosupporte ape aza mpe akonseyaka mpe bamama miso ya mabala c'est bien. Les amis, les amis, on a battu plaisir. Les amis, yo moko zo sepela. O pesi sous plaisir, on a battu otoye la fête. Otolati qui te reporte sa fête ça yo. Au moins on pesi plaisir kuna. Les amis que toye ka rapoto sepela pour le bio bo mango to ko regretter ba ko ko la ça ni sapinanzela. Nga papa nanga to banga baba la na âge ya 14 ans. Nazo sakana na ba zelo, na sakana na zelo. Papa nanga ba yeko ba lokwa biso ba luba to bala kabala mike ba yebo ngana kimi na kesika ngana bazelo kuna na muna nakuti ba tondi la lipango o ba yepo ba pesa biloko na yo nga biloko nanga na ndeni o mobala na mona ki atindi yana bango parce que azaki comptable azaki na matadi azaki comptable na matadi yana bango azako teka na wenza yolo ya yolo nord amona nga lulanga ba solo na mama na papa na nazalate bayoka ka mbala nga ya kopesa ka biloko kaka yepesa biloko na talinga na kimi vis-à-vis batuni papa na biso aboya alobi oyo azosakana na zelo azana na makambo aboye eya koboya kozongisela ngai ye lobi papa aboyi papa aboyi eza te ke ozana na posa libala te me ozolinga kaka osala kaka po bamonoki obala natina nini osala libala ya ndenge wana apres lobi obomango okotula libela yo mama okosala bongo okotula libela okotikalaka soki ozwaka libala te na vi na yo okozwaka su libala te bamama oyo batikala na basali makambo wana te boyoka na bosala yango yeba soki osala yango okotikalaka soki obala na vi te soki mwana bato mobali abimisi mbongo abali yo po yo lobi otika ye yeba soki otiki yo okobalaka lisusu te parceke bozoyokisa bato soni bamabala ebele ebali babali ya batie na bafacebook batie na bayoutube mabala na tu ekufi na tuna mosusu baza na libala oyo te ekufa me na ntina nini kasi ntina nini oyo ekufa te suka wana ekufa akufaka mpona nga na sukeli wana donc ona koki koloba ngana batika kokosaka bato c'est pas bien sujet vraiment ete ya bato ebele na bato nano babali te mpo nga na bala na ngai na bala na bota na divorça mais na naosala vi na nga soki mpe mosusu amonani tobala na nga na ye nakobala mpo na minute na vraiment mur nakobala na nga nakobala na nga oui yo mobala bia bala nga na minute nakobala na ovandise bien mpo na balaka na vandaka bien nga na mobali na nga problème te eza maladi donc maladi mutu ekabola biso soki nabelaki mpe te na nga nazala na libala na nga ti lelo donc tokabwana te ke o problème boye o te non mais lelo soki nabiki nabala mpe nakobala na kovanda bien parce que nasi nakomi su mur lisusu naobala te mpo nakosa naobala te yango na mibatelaka vomi na vivre na mutu moko na ovivre na ye ole nakende parci par là parce que nayebi te oyo akokuta soki koteni mpo abalanga akutanga quand même na kimobange boye mais amoni ke barespectaka nga eosala bien na mibatelaka na vivaka na moko soki moko wana alingi nete naluki na nga mosusu eza nango makambo eza nango makambo me na vivaka na moko soki aza te navandi na nga soki abasika akosepela ocomprendre akosepela na mpona ye botika biloko wana ozomakanisi ozotya kote mosusu kote oyo ozosalisa motu dépense baza mpe na baboti babotama mpe na bato babota bango na bamaya bango mbala nsima siko tokozongela siko mpe mibali merci vraiment na pesi voilà omoni nde bato baseki tellement voilà na biso ezalaki vraiment ezalaki makasi trop nde binomo boutoloba wana sujet ezalaki bien ezalaki très bien tosalaka de façon ke basujet na biso topesaka ezalaka toujours bien
basije yango mpe boyebaka ezalaka te ke tolai tolamuki sije ezalaka mpena na bato bazovivre makambo yango nde basalaka bayaka kotelaka biso na inbox. Donc bon eza mosala oyo toponaki tosalaka yango boye alors ezopermettre bandeko na biso bakotaka inbox bayeba sololi mama tala boye tala boye tala boye. Alors biso toya na sujet na biso awa sans problème sans kotanga komba mosali nde nalobaka ntango moto akotelinga inbox tosoli na ye eza lokola secret médical nga nabenga yango secret médical ya ngai na ye kaka. Alors bomonaka nayaka na sujet awa napesi todéveloppe epuis ye moko kolo sujet aza en ligne azolanda azozwa mpe baréponse na ye. Donc ya émission na biso yango wana émission na biso yango wana toyaka kosala makambo mosusu te toyaka kosala maloba donc en tout cas toyalaka eloko mosusu ya mabe te. Donc toza bato kokoloba so eloko moko ebeti libaku olimbisi mpo parce que monoko elobaka kaka mais but asise ya avu la parole na biso eza vraiment mpo nango po toyede bandeko. Nayebi ke nazalaki na ndeko nanga moko aza na ligne soki abimi te soki azaka wana azoyokanga donc ye akotela nga déjà inbox donc badaki ya kosola na ye déjà malembe telefone ekataki en tout cas limbisanga mama nayebi ke na ozongelo ata lobi poto développe yango très bien namonaki na ligne ekala te. Donc ndenge eza boye lelo en tout cas conseil mpona bandeko na biso nyonso nde toloba wana mobali eza nango bien mais linga mobali oyo kolinga te mpo oprouve mokili kolinga te mpo mokili emonake no ngai na bali bato bamona ngai na bali nde eza nango bongo te okili bala mpe eza nango mpe bala mpe eza en tout cas oui bato mosusu bota kutu mwasi anani ya Macron tala nano koko pena ya Macron oyo ena komi première dame nani ayeba alors po totala amaike boye vraiment bato babenga na mwa un jour moke wana kaka oza nango wana yango ozobanga nini ozobanga nini obala eloko obanga eza wana te eloko obanga eza wana te bamama mosusu kutu mona baboti bana nde mona 5 6 7 mais babali ye mpe kaka donc mpona kolakisaka libala eza nango course te libala eza nango ni te so moto anolingaka no ye na motema no te kobala no ye te c'est pas la peine po libala esengaka komaki no feeling ezali amour ezali ntango naotala chéri nazosepela ntango omona boza na amour wana ntango bosisi na fete na bainvité bobengisi bosali bango plaisir eya te keno ndenge boseki mais eza jete quand même bino mo boyebi ntango tokendaka fete niveau tomipesaka mpo toke fete donc faut mibenda bote faut que fete odépense combien mais na fete yango yo olingaka no mobali yango te or olekisa bato aire parpa donc vraiment totika eloko bongo tochange tozala patiente malembe chaque chose a son temps ndenge balobaka kaka na biso ya semaine prochaine ya kutu na bandeko na biso sujet na biso semaine prochaine eza toujours kaka bamama lisusu atuka bamama bolimbisanga semaine yango nde tobandi yango nde ya biso ya likama mais naza na choix te bolimbisanga eza normal ere mo mpenza tolamukelaka bapapa mpe badeklaraka alors semaine oyo kobandi oyo eza ya bamama donc papa mosusu abengaki nga ndeko na biso tozalaka na ye mpe na vous la parole abengaki nga apesi nga sujet na ye eza ndenge nini mama putu toyoka sujet na ye très bien papa na biso alobi ke akendeki Congo ntango ake Congo akutana na mwana mwasi koso kuna na Congo nde kaka tokendaka vacance akutani na mwana mwasi wana na vacance après asepeli na mwana mwasi wana mwana mwasi wana azalaki ya quartier na bango alors ntango papa azongi batikala a contact ye na mama mwana mwasi wana oyo ye adirangeaki kuna na Congo babenganaka mpe balingani mpe papa omelaki su mingi te azongi poto ntango azongi poto esalaki ke batikala contact atindelaka mwasi mbongo ere nyonso boye na boye baza vraiment très bien babengana na telefone babengana na video babengana ndenge ezalaka kaka papa adam avandaka na Allemagne alors nasala effort nabengisa mwasi aya papa badi kosala makasi na mwa bakalu na biso pa ya awa ntongo midi pokwa
po madame aya papa sali makasi tina suka mama ayaka te aye ntango aye nzambe asali grâce mwasi aye alobi mama Soleil mwasi wana depuis aya na ndako mwasi oyo ngai na nyokwami nasali tu natindaka bambon aire nyonso po aye na ndako aye na poto afuti même pas 1 euro tokomi mwasi afuti na ndako na mpe na motu te eloko te na balimani na biso kuna papa na nganga moko mama ye tosongo ndenge ezala kaka mama ye atusa mama ye bon motu ekoki nde ezala kaka papa amoni mama ye asimba mama boye asimba boye fatigue esika na papa akompani ate peut-être asali trajet molai natika ye apema mama komomonake papa komomonake o 2 jours mama alingi te basimba ye 3 jours o mama komola na bajine ya minene na bakola nini o ngai nasambelaka na eglize ya liloba epi eglize ya liloba ngo eza ya nani o nasambelaka na eglize ya liloba ya prophète Konde asambelaka so na eglize ya liloba biso mpo na biso kuna soki obalinga te okoki kotushe ngai te pardon sikoyo kama bakobala ngo yango nde nabala yo natushe yo te yo wuti oya na mbongo yango ya moke nazalaki nango nabengisi yo na afrique sikoyo mbongo nakobala yo aero brusquement nakozwa yango wapi ntango ozalaki na afrique sikoyo mama yango papa azoloba ntango azalaki na afrique ntango naotindele bambongo eske wana bandako osembela na eglize ya liloba te ti asaleli ye démarche ya poto eske eglize ya liloba ezalaki wapi alors sikoyo mama akomeli ye ke papa kosimbaka ye te puis ntango akobala ye parce que ye na église na bango c'est comme ça yango aye kosenga biso conseil papa alobi asala nini asala nini topesa ye parce que ye asili mayele aza basundenge mosala te aza mpe na mbongo mpe akobala ye te na minute oyo donc topesa papa ide abenga na ye je ne sais pas soki ndenge nini onopesa ye donc ayebele kosala te sujet na biso ya dimanche wana eza vraiment sujet moko tomeka vraiment na problème sérieux ndoyi Soleil koseka te mama eza makambo ndeko aza na problème sérieux na ndako donc tomeka kosunga ye jour yango vraiment tati mapakala bonsoir tobenga ebele tobenga benga vraiment ebele tokoma koma ebele parce que papa na sujet wana dimanche na tiango dimanche parce que dimanche asalaka te lelo asalaka mpe ka butu lokola papa na biso Miguel voilà ye ndenge atika ye aremplace mama Maman Miguel alobi elle a raison pourquoi voilà Maman Miguel yo se connecté dimanche numéro na biso eza wana torozwango ba dimanche donc Mama Soleil abinini akende kofanda na église ebonga mataki ya avion voilà yango na sikoyo dimanche tomeka to se connecté ebele tosunga ndeko na biso wana papa na biso ozana ligne na biso po dimanche asalaka te alors tomeka kosunga ye toyeba mama lobi elle a raison ndenge nini mama akopesa biso pe raison na ye Mama Soleil pe lobi est-ce donc ekozala ba est-ce peut aider papa na biso toyeba ndenge ekozalela voilà merci mingi vraiment na ndenge tozalaki ebele lelo merci mutu malamu nzambe na lola amona biso nzambe na lola abatela mabota na biso nde nalobaka toujours mbongo ezanga te tofutaka totinanga bituti mbala mbote mbongo ezanga te na portefeuille wifi wana efutamaka chaque mois en tout cas il faut tokutana biso nyonso tu donc voilà mama potunga na bike yokendaka bongo topesaka ata mwa 2-3 personnes mbote apres totika bamama na bapapa bakende kolala voilà papa wadido namoni okoti sikoyo na te soki ozalaki bazakala soki oye sikoyo me papa Sami wadido mbote voilà mwa mbote vite fait mama putu po toclotire mbote na bandeko nyonso bazaki na ligne butu malamu tolingi bino mingi vraiment mbote kande tolobi sujet na biso yango wana mama Soleil apesi pona dimanche bozanga te bokote belé mbote na bandeko nyonso tobosana te ke tozana matanga pe ya ndeko na biso adete poi akufaki donc nazoloba aza moko oyo ya ngai nazalaki na ndako moko tolali na esika moko toli esika moko tokaboli mwa bapasi oyo azalaki nango malade azalaki nango en tout cas nazalaki ko participer na ndeko na biso ADT donc na lobi kaka na bandeko na biso bazana ligne
matanga eza na France eza na Saint-Denis malgré to na yebi adresse te yo yebi ka ndongo cha adresse wana oyo bakozala na précision so ozi ba précision en tout cas dimanche tant to les kato pesi ba précision nyonso pona bandeko bali peut-être ba beta moi tour kuna ba assister famille et ça la bien eza matanga na biso nyonso eza matanga tonton Allemagne na pesi mbote place ozali eza matanga na biso nyonso totika ADTT bato bayebi ADTT aza moko ya maison mère dans la maison mère aza mwana na biso toza kozala na ye atikaki biso dimanche na 4h du matin donc soki bozwi ba message oyo toluka o bakolinga tokutana na bango tosangana po tokende France tokende kolela ye ezala te o nayebaki ye te na sala ibote aza congolais toza na bamboka bapaya il faut tolingana tozala bomoko donc ADT akufaki atikaki biso dimanche na 4h du matin bandeko nyonso oyo balingaka wenge oyo balingaka ADT oyo basepelaka na ye oyo bakolinga tokutana na bango po tokende tozozela nanu bapesa programme ya makambo yango soki ozala ndenge nini comme ça tokolobela yango lisusu po tokende na France balobaki ebembe eya awa na Belgique babi moye eza te parce que faut kende Kinshasa siko bazosala démarche na bango po ebembe ekende Kinshasa donc Werason na mwasi na ye Renate na bandeko na ye bazosala ba démarche pona kokende na ebembe na Kinshasa o nyonso akozwa sango oyo ayebake soki aza na posa ya tokende tobenga Soleil numéro neza wana bao bazana numéro tobengani topesani ba rendez-vous tolobi programme ndenge ezali après toke na France alors bandeko nyonso bazaki na ligne vraiment bisous nalingi bino mingi nalingi vraiment bino mingi na bolingo ya Nzambe naza mama na bino naza ya na bino naza ndeko na bino naza tantine naza koko donc na pesi bino mbote aussi ma penda émission oyo ekende mosika à vous la parole merci beaucoup pour la bien merci beaucoup la bien Nzambe apambola bino na bakinyo surtout bozo kota peta désolé Maria de Matos Peza na vraiment Angola merci pour petit retard to comme vraiment na suka ndoli soleil en tout cas dimanche peut se connecter et belé pour tosunga ndeko na biso nde to sala comme d'habitude. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamu la zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta lo la zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss